bonjour. Balobi ezanga fruit da ba charme na elibino mo pepa kitoko na banda kuna bino. Balobi mo pepe ya kitoko eye. Balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose. Botu nanga mo pepe ya nini? Balobi eza CN News TV. CN News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko. Na CN News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko. Na CN News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre, ba actrice na biso ya théâtre, balobi ba musicien na biso, balobi na CN News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete. CN News TV balobi site o ezangi ba bêtise. Babi CN News TV site ya patabaza na bagage. CN News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose. Balobi oya kotala te akomi diembika yo, okomi diembika kyo. Salut très chers internautes, Nabi Kabouza et Belé de partout dans le monde pour nous l'analyser à travers CN News TV mon pépé. C'est car on est Sabino, on a toujours pour nous Sabino pour nous Sabino dans news, nous allons partout dans le monde très précisément à Wanakinshasa. Bandeko lobby vous avez moi ben inquiétude, na mona qui ne publier qui na réseaux sociaux ba regret ba appel na bino par rapport à profanation il y a tombe il y a moko il y a icône moko na biso papa taboulay et tombe na ye donc ezalaki ba bandi yango to ebite pour nini alors biso to ebike nécropole est un cimetière oyo toto lora ki dans la sécurité makati bagara mais to comprendre que corps tombe ya papa taboulay ezalaki eza ya kopanzana to ebite eza sabotage to eza nini alors comme chaka comme azara moto oyo artiste en danger alobela ba artiste nyonso yango na ye kolukaye ay sebiso na soka yebi eloko nini ekomi eloko nini salamiki eloko nini e cause ya profanation ya tombe ya papa taboulay ko chiro na zopiste jambote. Bonjour papa cha. Bonjour ma fille. Bon mon écoutant aussi fan na la salle Picasso na comment charger social à Sokoda. Alors bazo lancé pour percevoir perception de la vie de Kinshasa et on va lancer officiellement yango ya mon coutu biso beaucoup la musa na bino na musa ça va soda beaucoup si prendre en tout cas que vraiment que tant on même Iseko la David tant yango vraiment mission no ka 100% nzambe tant yoki kamona vraiment que biso to na rumeur te et moi musa na biso ça ka rumeur ça mala monter parce qu'on ne peut pas affirmer il faut yo moniter mais parce que normalement programme na Tongo il fallait na nécropole voilà mais tu as dit oya makama l'état programme c'est Saramaki alors après on est na ken seconde nécropole ah ok nécropole papa tchaka docteur eba eloko nini causé nebi ke yo za moto artiste à danger za moto la artiste ne so l'aime tout comme sur place mais oko yeba cause ya profanation ya tombe ya bon on ne peut pas filmer profanation trop affirmer on a noté parce qu'il faut éviter des rumeurs hein Sandra Bumba il faut éviter des rumeurs parce que ngana benaki papa mo wane ya zali mutu atamala tabulé les bango ne batika na tabulé ya bisinga bango bakendaki sur place c'est les informations à batu ya nécropole babi que kake muté betaki muté et comme si peut tomber dans ndenge wana bon tout cas bon ndenge bon kake yango na tombe ya ale moloto te na temare misamu te que c'était papa wemba te tous les tombes ils na nécropole c'est intact mais comment quand tombe ya taboulay mutu ezali vraiment to commander vraiment ezali venir de bon saboter pour éviter vraiment parce que il faut commencer le lieu même dans ça effort to kende sur le lieu to zo ba salle ou ba sala na cimetière mais l'information va passer na famille taboulay que kake beta ki na cimetière nécropole ba kake hein papa tchako magano to comme sur place tenabi ke papi nzola miso zo landa biso kake nini o depuis papa taboulay ya kufa depuis ba sala tombwana ba tombo ebele ezawana ebetela nanu kake te mais kake wana ko beta kaka et ya ko panza tombe ya papa taboulay bon vraiment bon to éviter vraiment que même au dafé na biso hein dafé na biso Sokoda vraiment que les choses se passent souvent, tu dois comprendre mission d'angate.
dernièrement tout kunda miyalo miyalo mwana tsuke babeta kayela tinamoni ten ni n'était pas la sokuda na papa moko babengi iyeli molangi edi fondation papa social tout bunga sur papa Berdermos artiste ba kala makamba boité bango sobeki mbongo ni matanga tabule c'est le gouvernement qui a dit charge le truc c'est même donc bien même ministre des arts papa c'est machin que nous fait information que ba tout ba tabule ça ba comme moko ya ko bangaka il faut que sur le lieu mon nanga na pas information le quoi d'attendre sur faisant ne rolon pas zo yawa parce que nous avons ça l'intérim il y a papa Vélix qui a mangana ça me souvient éviter dimanche passé ils a dit c'est un 9 ans il y a papa le Tumba Simaro vraiment que tu peux se montrer ces gazali que yango biso to vitara rumeur photo kenena yo ngana bi makasi na yo zanga kate to komba sur place nani na Négropole pour voir tous information bata cimetière parce que ils ont comme ça batuke pourquoi kakango ebetika na tomba tabule est-ce que vraiment n'ébiter ce qui pas de comprendre tout même ngana comprendre que kakebeta na tomba tabule vraiment que ça se passe normalement ici qu'on révolté par artiste mais bon mon anan que la mbongo za kuna mon anan à la peur tout ce que cimetière en Négropole depuis une nouvelle loi qui a tom to be on sous profanation parce que to yebi notre information to be on no bon te to be on sous bon parce que notre information c'est long bateau Négropole kakango za ki ambula to nini to mais juste maman il faut donc sur le lieu hein puis sur de Lausanne semblé kokozo la fumant pour il faut donc sur le lieu tous voir parce que il y aura dernièrement maman Marie Misam comme Marie Misam a bimaka na Négropole on comprend alors biso de ngarimer te parce que c'est que dans Négropole on va mystique ezalaka nango kuna donc entre terre et ciel ba angelo ba chawa nes ba ça bango eloko te donc ezalaka ba ko ça ba missile parce que ezalaka Marie Misam zoyemba o ki Kester o lelo to la to l'homme qui tombe ya papa Tabule et panzani en tout cas vraiment que un peu ça qu'on Ndombasi qu'on est la représentation qu'on Ndombasi to koma to éviter les rumeurs mais information sur oyo famille nabi papa mowane mutu ya libota ya papa Tabule ba ebisaki bango ke ka kende te betaki kuna le biso ku information ne de même oyo ça t'apporte que ça rumeur te information outil na kate ya Négropole ebisaki papa mowane ba famille que la tombe ezalaki victime ya kaki avec le français foudre voilà voilà vraiment on a ko digérer on te foudre ngo koki ko panza kaki alors artiste et musicien na bike bayoka ki nouvelle wana parce que ils ont tamboda ba réseaux sociaux que tombe ya papa Tabule profané tombe panzani tombe toizo lela ngape babinga ngai papa jani tita tunga pour to banga mucho ya nita sita des Switzerland moninga ya bato ya Jean-Marc Onzita mwana matita solo bango babinga babiyango ni yango Christelle na Kinshasa kuna tombe papa Tabule et panzani yango ni nango ba négliger ba saboter ba la cimetière Négropole c'est cimetière le plus sécurisé de la ville. Yango moni inquiété yango wana eza na sécurité ndenge nini ko panza ba tika ki ben civique ba kota ki donc besika wana ezolekela mo ba donc au sala makasi je crois que vendredi tam sokena avec la famille parce que les Camerounais toki ko zwango na légèreté il faut famille bazala ba loba devant la presse batu na pe batu ya cimetière na Négropole parce que binga aux engagement nga pesi des informations ba ninga artiste que même les bateaux va s'appeler quand on a vraiment que comment que kaka bateau il y a Négropole déjà intact kaka pour na kaka ne de laser kaka sika peut tomber la table en tout cas vraiment que zole kiranga vraiment moto ngai missiono ka vraiment mami BBC noka que ça la passe papier mais belanga parce que ngai musique table mingi vraiment que Patrick Tchasso Singa vraiment que na bossa Didier Lacoste parce que Didier Lacoste a dosa la fondation naie fondation Didier Lacoste vraiment moi na mo futa soutenir rien a aucune sunga ba bola ba veuve orphelin en tout cas Didier Lacoste à les États-Unis depuis en tout cas vraiment que c'est très écœurant comment on a recommandé ngona que ce baptiste qui bazara qui na bolingo
même ça lelo tam toke ngulu pa lelo toke ngulu pa na nina sécurité de Gopol kotuna mais comme mbongo ko les ana ngote wana ba tika ka charge atteint danger beaucoup la ngapese na mesa na ngai ata ba fingi yo alia ka mbongo lelo il faut ça d'effort to que tala kokorio ko ndeka komi vraiment ça la makasi soka to silisa en tout cas tout ça d'effort que tout ça tout suku de koutier tout la kokorio ko ndeka komi mais kunjo ka kokorio ko ali mutu moko incarne artiste abandonné dans la rue mais soka kufaka oyo ka pesa salaka asa ndajete baninga na ye mais njoka totuna baninga bino ata association la bangote mais soka kufaka mo ka association bimi mais en tout cas que ndenga souvent le bakabata nimba asa danger banda 2006 11e année yango 11e année na loka asa danger elle ate albete parce que il n'a rien à gagner ici donc balia kambongo combien n'est pas plus d'informations moko na CP na vie na ngai que c'est pour la première fois que na mon un artiste na sala na ba démarche c'était jeudi passé na mon papa le tumba nani papa ulita fara benga pas Congo kende na ndako za invitation ya papa kwa dimanche que kuna ba panga enveloppe na mon enveloppe vimba oh enveloppe vimba bato chaka kipe biso atala boye mon montant il a na enveloppe wana et permet na so ba kita ndako zopa mon esanga plaisir ba boy kula mbongona ngaba mbongona fo na tengo souvenir mais le son ndako o mon akiti mo kitoko c'est grâce à pas Simon le tumba il y a des familles bo za reconnaissant il y a des familles qui ont un grand mutuko malembe champ na edaye azofia moyiba iba mbongo ndio tutana mwana moko jires mabeka cameraman tota mane to keneti na lufu kozakora babia azonga na kamera ko bomba manani na hôpital de cinquantenaire même ko papa même kufa ki nazo ma musicien wata malembe champ o bale mbongo ne bale combien $50 malembe champ les ama wa trouve vraiment en tout cas pote bokenda vraiment ça m'a mis au ce qui est moi la pote de la $50 voilà merci papa Chaka Congo mala tout ça en activité calming té bozo ban activité mais tout ce n'est bien juste après tout ça bien peut quand même activité au local tout ça déjà à moi tout que profiter il y a un ancien musicien qui s'appelle Succès Ben Yamabo. Vous savez, profiter de l'amour après, voilà, on était papa Ben Yamabo à Kenda Wapi. Et ça, la paix qui toque. Voilà, merci. Tokoba. Toké ko l'appelle quand même la papa Ben Yamabo. Tout quand même disparition à Kenda Wapi. Vraiment, vous avez un effort, il y a papa Chaka Congo. Bonjour papa. Bonjour. Bonne. Non, sangoteka yo. Tango te kando lobe parce que mon ara sous te bande ko Orlando partout dans le monde mon ara sous te au Kenya wapi otira musique oh mais ngayo tokotika te wana eza makila tokotika te nazaka toujours na musique d'ailleurs esali pe bien nengo tuninga boy na préparation ya nouveau album na ngai ezobima liso likolo na liso c'est intéressant on a fait la bande de l'homme qui lisu likolo na lisu pona nini papa Ben ou lisu ko lisu likolo na lisu eza lokola lisu moko eza na se mususu koza likolo ezotala oyo likolo ya likolo nango ezotala yango wana nde lisu likolo na lisu pona nini oponika lisu likolo bon yo moko tala kaka na cadre ya musique na cadre na biso ezaka ba inspiration kaka ti ba inspiration idéologie et on a ponaki liso likolo na liso. Voilà, papa Ben Yamabo disparition beaucoup de temps na scène ya musique au monde na radio souté plutôt aux arabes miketo comme ça mais tindinga na collabo na yo kana na souté non bon vérité bande voilà na biso de partout le monde jidis ngomo ça pembe venanga paparazzi chimene qui a la besoin na boyebi na yo kana le solo ya papa Ben tétobité et là on est salé vraiment silence il y a plusieurs années na monde. Bon, silence, yo moko ebi Shockstar y a grand orchestre, tozaki na ba vedette belé, y a eu Torobenga ka éclatement, ba pasteur, tozaki na ba pasteur, ba frère en Christ, ba tunyoso, ba bimagi moto na moto azwaki mwanzela na ye. Alors c'est ça que vous avez vu que je me suis ressaisi pour na kozwa ba jeune ya mikolo oyo na travailler na bango album ya liso liko na liso. Vous regrettez ba jeune? Oui, bah jeune, oui. C'est toujours comme ça, non? Il faut ça. Voilà, on recrute bah jeune. Et c'est ici, parce que musique, on peut voir musique à Calaboto, que l'on. Bon, tout le public va juger, mais na triage on a sali,
na intelligence pe na bango ndenge bayembeli ekosimba nyonso esili sikoyo etikali tosala sikoyo préparation ya baclip. Oui. Préparation ya clip soki c'est là pour lancer wana tozongo quand. Bon, justement, il faut tout fixer en gros, la mingi na mi-juillet. En tout cas, vraiment, tout cause à l'après pour biloko ane ba nzembo ebi malisi liko na lisi. Alors moi nga fait la kwanzi lisi donc lisi liko na lisi soki lisi mse et contaminé siko oya likolo nde ezotala. Oya sewa lande ya mwana kwanzaki. Voilà, merci papa Benyama Boubou. Toya soko zo lisusu. Tout cela sur ma sola les sucres. Voilà, tout ça. Voilà, voilà, je vais profiter pour inviter l'artiste. Mon Sokoda, vous avez lancement pour percevoir parce que souvent c'est moi qui souffre beaucoup pour la soit artiste mais avec ce artiste ça dit affilié à Sokoda, à ce droit naïe. C'est que nous avons la Sokoda, c'est la mutuelle de santé pour les artistes. Vraiment que en tout cas vraiment qu'avec Sokoda on sent que avec Jacques Bonzey, le DG ACK, avec Papa Kamwangana, avec Papa B, vous comprenez au moins que le comité ne se trouve pas même que Carabilo que Salamarate, il faut même qu'on dise s'il y a des choses qui marchent vraiment que le monde qui la Sokoda Salamarate, au moins que on a souci à l'artiste, il y a une mission donc vraiment que Papi me bailanga na émission que même bata poto na balvé di novembre donna papa donna mobeti artiste même na poto va se finir à Sokoda parce que nous aimons regarder la télévision papa Kabila papa Olive et Silanan parce que l'artiste doit vivre avec ses œuvres. L'artiste vivre à vivre la œuvre alors tu évites na Sokoda na basi ya ba musicien na basa ba théâtre na ba ba kufa ba blo na bon on se basa na kati mais non ba les ali ba gens ba percevoir ba mbongo. Oui. Comité juste lancer qu'on va percevoir mais ce n'est pas tout le monde dans ce coup de fois œuvre na yo. Déclarer œuvre na yo. Vraiment que merci vraiment que monique ngani rabino nous a objectif on au camp monique ça les a dit plein nous avons accueilli on trouve la vision on a ça déjà plein on a quand même que c'est des choses encourageantes parce que nous aimons la photo ces nous on a un artiste de l'autre cieux à vivre na droit d'auteur naie mais oui abuse comment va dédicace moi les banga papa dédié nous mission noka amudi mabasa formation ko milon te ngana zo boaka te wala zali bato bas te o comprendre te o yanga wana ba partenaire na ngai o ba soutenir à sans danger ba modi mabasa vraiment que même agoya samatone na bi que zo na vraiment partir à photo vraiment que culpa di congé di sandeke na rata Londres bi que bazona na biso vraiment que bon il faut encourager mon image moi que je crois chaîne moi qu'on a télé ça en tout cas c'est ça vraiment félicitations ma fille. Merci papa Tcharongo merci na ba de kono so bozu il bako la biso vraiment rendez-vous à vendredi to kene bon na cimetière il y a nécropole la famille il y a papa Rochiro table pour dans la pona nini ba tom nae eza ko panzana bozu pe bomoni awa to sana kata salle Picasso kwa place réunion il y a Sokoda ezo sala matozo ya bino pe image ya réunion ya Sokoda vraiment pour ko sunga bongo ba artiste nyonso o a déclaré œuvre nae na Sokoda zawana et soutenir donc merci na bande ko so le corps na biso so ko sepe na bili o bo sabongo merci na Anel Lo Fape Gola mala un grand merci à papa Jani Sita Songa pour tout banga mucho ya mita sita de Switzerland ninga bato ya Jean-Marc Kondi dans ma dédicace va vivre dans la Suisse un grand merci au grand saoudien Michel Lerwalobi un bon tonton à cela qui to konandenga dega un pemene bato ba Gabi Panzo les boss famille Panzo bana pesibino mbote Carmel Panzo Gobi Panzo ça est belé vraiment comme Kivinga Gabi comprend la pesibino vraiment mbote ya trop mbote na kumwa papa motema mère rêvé babi medi Congo un grand merci à mon vieux adieu Diogène bien bon papa un bon tonton bon ya ndinga bien ko sola très kitoko mon vieux mbote no ya ngwana mbote na bande konyo so merci à papa Tchaka Congo hein bomoni bongo pe
papa Benyama Bukala amuna na lisusu te abika mingi te lisu liko na lisu na jie bokoza mais na ozongela lisusu ezema likolo na ozongela lisusu to solo très bien par rapport à album na merci na bande conseils dokola na biso ngana bino to mona na prochain numéro ya émission d'ici là portez-vous bien bye. Bonjour, balobi ezanga fruit da ba charme na elibino mo pepa kitoko na banda kuna bino. Balobi mo pepe ya kitoko eye. Balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose. Botu nanga mo pepe ya nini? Balobi eza CN News TV. CN News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko. Na CN News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko. Na CN News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre, ba actrice na biso ya théâtre. Balobi ba musicien na biso balobi na CN News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete CN News TV balobi site oyo ezangi ba bêtise babi CN News TV site ya batabaza na bagage CN News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose balobi oyo akotala te akomi diembika yo okomi diembika